Reste là où tu es. Nous sommes bénis. Il y a une surprise. Reste là où tu es. Et il y a quelqu'un qui peut manifester sa joie, qui peut pousser les joie. Alléluia. Nous appelons notre sœur Marie Bisson. Alléluia. Alléluia.
Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, batu bazaka na nsima mpona kosimba bango. Mutu batu bazaka na nsima mpona kosimba bango protocole moko. Nzambe azorekomande ngai nabondela mpona bato ebele awa. Mais Nzambe asala bikamwa. Nzambe akambola abikisa. Nzambe akapable akosala quelque chose na bomoi na yo. Là où tu es, tu adores le roi des rois. Dis-lui un mot. Lobela est quelque chose. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Nous te laissons le temps de parler à Dieu. Nous te laissons le temps de parler à Dieu maintenant. Bien-aimé, tu n'es pas venu nous regarder. Tu es venu devant la présence du Seigneur. Je te laisse le temps de parler à Dieu maintenant. Pendant que mes bien-aimés chantent, prie. Adore le roi de gloire. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Adore le roi des rois. Elle n'habille pas seulement toutes les femmes chrétiennes, mais actuellement toutes les femmes qui chantent. Ce botanique concerne à Outremet en Allemagne, c'est Sylvie Convection. Elle n'habille pas seulement les femmes chantres, les mamans pasteurs, toutes les servantes du Seigneur. Et même les mariés, ceux que nous attaquent tous les mariés. Viens chez Sylvie Convection. Sylvie Convection, c'est la main de Dieu. Non seulement elle coupe par la chair, mais la main de Dieu est là aussi. Le Seigneur va. Salama, Iye Mwambani 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 Salama. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Iye Mwambani Salama, Iye Mungu wa uzima, Iye Mungu wa uzima. Il est Dieu, je veux l'adorer bien. Mungu wa uzima, ndiye Mungu wa baraka, ndiye Mungu wa baraka, ndiye Mungu wa baraka, haleluya, ndiye Mungu wa baraka. Zambe ngai na chela kamotema, zambe na chela kamotema, zambe na chela. Sylvie Convection, quelle que vous voyez belle, c'est Sylvie Convection. Nanga na chela kamotema, zambe na chela kamotema. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, pour tous tes bienfaits, tes faveurs, reçois les merci de nos cœurs. Louange à toi. Notre Père qui es aux cieux, pour tous tes bienfaits, tes faveurs, reçois les merci de nos cœurs. Louange à toi. Bénissons notre Rédempteur, nous délouons, nous t'exaltons, louange à toi. Oui, louez l'Éternel, car il est bon. Rendons gloire à son Seigneur, rendons grâce au Seigneur, il est notre bon berger.
kolela. Alléluia. Pendant qu'il y a les accrochages à gauche, les tiraillements à droite, eh bien sous cette pluie, chers amis, il y a une femme qui se déplace pour aller tendre une main, sa main aux enfants malades. Eh bien en ce moment, nous nous situons à l'hôpital de Kalembelembe à Kinshasa. Eh bien, on va devoir vous présenter la personne parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter. Son nom, c'est Marie Misamou. Eh bien, Marie, comme la mère de Jésus, aujourd'hui, on va aller vers elle pour savoir quelles sont les motivations qui l'ont poussée aujourd'hui à tendre la main aux enfants. Et pourquoi seulement les enfants? Tout de suite, on va les découvrir. Comme qui dirait, Mouto Azana Batouté à Lugarabatu. Mouto Azo vivre succès, ti Azo Luka succès. Mais pendant tu vis les pleins succès. Mystère de voix, les eaux cartonnées, tout le monde en parle dans tout le coin. Bazo yokayo, bazo lingayo. Mais pourquoi encore qu'autendre le boko? C'est comme si Mouto lingi sou batubaye belé puisque batubaza déjà. Merci beaucoup. Oh, vraiment, eza recommandation en Zambatinda Kingai. Nazanango na lolendo te, nazanango komi beta tolo te, mais Nzambe atiaki ango na kati na ngai. Muta ko comprendre ango te bobele ngai moko mnazwa ki vision wana na ko comprendre ango. Nzamba baki ako salela ngai e ngai pe na bomba te na pesa baninga la ngai. Vraiment na ekotala bana ngai toza na hôpital ya Kalembelembe, to ekotala bana ko bondisa bango kuna déjà bazo prier et soki na sisi kote ya nde na okamata ko pesa bango biloko na mwa moke ngala
nazwi nalingi vraiment na bebisa te oyo nga naza nango na nzambe na ngai nzambe arekomande nga lobi tokende otala bapauvre ntango bango bazolela bazoniokwama nzambe otuna biso mokola suka alobi botalaki ngai te na hôpital aire nazalaki maladi botalaki ngai te na baprison bobondisai ngai te ntango nazalaki na pasi e mokolo wana tokotuna nani pourquoi tobondisi estce nzambe azalaki nzambe nde au travers ya bato oyo nzambe asalaka azalaka kati na babola nzambe azalaka kati na bato bazosouffrir et soki oporte bango mais nayebi ke nzambe akosala bikamwa puisque nzambe arekomande ngai bato moki bakocomprendre te loo ninga nazosala nazosala te mpona benda population mais ngai nazosala oyo nzambe atindi nga nzoka nde babi soki nzambe atindi yo eloko okokisi yango esengo monene eza na lola. Sœur Marie, les mystères de la voile na matadi boma mwanda bakongo nyonso basepe nango mingi parce que bazobenga mais comment émission Sœur Marie ezali pe on dit ozobeta caresse soba na nzambe bazosepela te oko bana moi secret mokie parce que obaka no album mais oh ya tout vraiment en tout cas c'est ici bateau ils première na ba hit religieux et je suis sûr que na ndenge ya ba maman susu yango apesa première ata mélanger na omso mokili au changer pour moi rythme moi mayele wana ba composition ndenge nini osali makambo merci beaucoup ezande nzambe muta recommander ngai ezande nzambe muta atindi ngai alobaki na ngana kota 3 mois na 2 semaines ya jeûne et na kota ki retraite wana vraiment na priya ki makasi na yebisa ki nzambe lokwa yo permettre ngai olobi na ngaka na kota 3 mois na 2 semaines ya retraite et pe ya jeûne nayebi ki okosalela ngai abatelaki pema na ngai abatelaki santé na ngai apesaki nga makasi etina lelo boye nazotombola kiti ya bokonzi ya nzambe puisque ya salaka na oyo alingi pe na temps oyo alingi soki toza première eza te biso tomimatisa tomitombola na niveau moko soki ande nini puisque ba oyo bamataka ye nde akitisaka bango puisque azalaka vraiment jaloux na gloire na ye yango wana biso tolingaka beaucoup plus lokumu na nzambe ke liboso lokwa toza premier na ye nayebi ke elongo na ye nde mutu aza premier biso tokita na biso puisque naloba toujours bato ba nzamba mata engai na kita nga puisque naza servante na ye apamba.